Moni namboka la biso awa soki muta kufi. Normalement biloko oya ye. Faut famille bakabola. To fungola chambre. Famille ba na droit basaka moi cérémonie za bon. Moi si ayaki na bande konaye mais boyokani ezaki vraiment te. Famille ekoma na kanda baza susa contact sus na moi susu ya pulu te. Bote mingi na balandinyo c'est Nushka TV. Lelo tozana invité moko na plateau na biso. Tokosenga ye moko à se présenter pour toyeba soki azanani. Bonjour. Oui, bonjour maman. Présenter moko omi se présenter pour batu bayeba yo. Bon ngai comme on président Kapi Kantani Bomanali présent à tout théâtral l'évolution de prépa au Kapi ngamoko. Nazali relations publiques chargées de troupes et associations à ANTPC, eux quand même na présent Massoum de Béné. Un rôle ya ANTPC na milieu ya artiste et comédien ezani. Bon, association ANTPC ezali association oyo sangsaka ba comédien pour koye ba droit na biso na misala oyo tozo sala. Yango wana eza pona bongo. ANTPC ezakaka kosunga soki ndeko moko artiste et comédien akufi to ndeni po tomoni awa Dadi Kitambala na ndeko na biso météo baza maladi mais tomoni présence na bino te. Bon, omoni association na biso tozaka bien organisé. Tozomona tolandelaka muto oyo aza maladi. Lokola bango bazana ba disposition na bango sida to solaki. Mais kala te bomona ANTPC nde siko ekolanda nde bazawana bayebi ke ANTPC ali association moko oyo esungaka ba artiste et comédien esunga pe ba comédien belé o bazaza ba problème moi o lobela ngo ezate parce que nde bazana baza ba artiste et comédien malgré ba filiate tema baza ba ndeko na biso tolandela bango ndenge tolandela ka video loin bomona ka solution ayina libanda yango wana. Sikoyo na part na bino bozana keste po to bino to bozela karte tozana posa ba konja mboka baya kosunga bino moko nan avant ba konja mboka baya bino moko bokoyi na compte na bino kesi na bino bokoyi ko bimisa mbongo te bosungi ndeko ti bozela ba konja mboka. Bon omoni biso nous zabo o za Congo ni zana artiste et comédien a dépendra toujours na gouvernement pour parce que bon baza ko papa la biso bamisa auto sala to sango pona mboka mais tant que artiste a un problème bana doit rusunga biso mais biso pe to sala pe pas n'a pas au biso do salaka parce que ezaka organisation to kotizaka ozomona to sana ni na biso compte bancaire na biso to fungola financer na biso modéo ozomona mais esenga pe faut kovimbisa wana na neni kotia mo muke mu esenga volonté. Mais besoin un compte bancaire pour ani besoin ko ite ka ba $10. Mais na bien so isiko exemple na compte bancaire to tia un peu déjà $100 na so organisation matanga na nyos. To ça là on a bino on nkopo bo biso to ko ite ba $10 maman Olive aza kosunga. Maman Olive azali maman o nzamba tindela biso pona sunga biso abi to na difficulté makasi. Hein? Comédien ni dans un salaire te. Vous comprenez? Comédien dans un salaire te. Comédien ni au moment chaque lesquels ça fout rien. Tant tout là, moi ça va pas sans souci. Tout là na sponsor. Le but que chaque lesquels nous moi ni mais le bas sponsor ba ma souté. Vous comprenez? Tout le monde go débrouiller la banenge na biso. Mais ça c'est comme comme ni à volonté. Hein? Au but que ne la biso na Dadi Kitambala azobela yo senga moi muke. Comité Zali, au monde oxygène, secrétaire général Azali, yanga, ils ont bon yangona. Mais awa ndeko chiko pour la ute ya kokufa azala ki membre moko na ANTPC. Bon, chiko pour normalement avant normal to ba vérité.
azalaki affilié na ANTPCT mais abandaki koya pe na ba réunion ya ANTPC tellement ali comédien pour alongaki na groupe sai tant akombi dia président tant yo komi président au dépendre na ANTPC aux associations sous de au dépendre bon tellement ANTPC ezali association munene oyo esungaka bandeko na biso esungaka biso yango no monaki to lelaki afin konne mo monaki mais tomonaki na matanga ndeko na biso Chico Pulu po tozalaki pe tomonaki présence na opele kaki bien mais yende muto zalaki tango bapanzaki matanga ndeko na biso Chico Pulu makamni elekaki wana bon moni na mboka na biso awa soki mutu akufi normalement biloko oyo ye fo famille ni bakabola tant que babi ki pesa biso fungola to fungola chambre famille ba na droit basala moi cérémonie za bongo mais moi si ayaki na bandeko na mais boyokani ezaki vraiment te alors que des autres moi les gars ya pas enterrement na petit so boyokaki yango wana ego sa ki famille ekoma na kanda baza susa contact sus na moi susu ya Pulu te parce que koko nenga zana azali moi c'est ndeko na biso azapi comédien azali mama ya bana nyoso o Pulu la boti yene Pulu akufi na maboko na ozomona mais ngai na sepelaki te parce que na acte ya salaki tellement za ndeko na biso ngai lo na websika ke faki amikisa devant babukilo po wana baza babukilo na ye komikitisa mikisa nzamba sani atombola c'est ça komikisa nde ezangaki yango monaki ba des autres bimaki hein ti ekomi la police ekanga ndeko na biso leki ya Pululu mais ba ipsi ba police ba biwona eza mamba famille wana eza mamba famille bino bokota yango te nde la police ekenda yango après na yo mona bandeko na ba epela bayaki jinola yaki papa senya tozalaki ne tosoyaki na mama nde après kopanza matanga mwana abene mais tozela 40 jours kala te tozala biso nyonso na 40 mais toyoki nini ke mwasi ya Chico Pulu aboyi koyamba bana oyo Chico Pulu abota libanda akangi pe babia ya Pulu bon omoni makambo wana so totali ezaka passe moni bana wana balaka bana ye azala lokola mama ya bana malgré aboti bango te mais bazaka bana ngai nalingaki ata mwa muke opesa pe bana eza contribution oyo wana epesama ye mpona ya bana ya ye na bana o Pulu atiki bana ebele nyo mogoyebi mais comportement na saki ti akomi na niveau ya kofinga bato bazalaki na organisation kofinga lokola pakaloyi aza responsable ana mwasi ana bana misu bakola bakota banet masumu ana bana si bakola ntango bamonake ozofinga papa na bango na injure mo bengo te ke eza malamu te mais nga conseil na opese a retirer parole na ye eloko ntango yo kufeli mobile faut la poser la calme pe en plus pas même Pulu pas même 2 mois pas même 1 mois au télé ce n'est pas bien mais tiku na est-ce que mes amis cause makambo wa sala kipo na cimetière to monaki azaki yemoko po to même to amate pe no mutuka o biso to kendela ki azaki yemoko na matanga batu to wa déclarer mutu akufeli mobali botike boye yemoko ani bon wana vraiment ponga kenda cimetière te po nzoto na ngape ezaki bien tellement na foxaki na ya ponga pe na carte organisation ezaki nde eloko nde pesa ine mo arrêté ne ba mituka bamituka nde vraiment ezali côté na bamituka nde ezali po mais bajino la bazalaki po jino la zana mukanda bajino la bazalaki bamusupe bazalaki. Oui, merci to komi na biso dia na suka émission na biso liloba na oya
ya suka po to clôturer émission na biso ezali. Bon, le basuka te po to kufinante. Wana la mot de la fin. To clôturer émission. Bon, na sepeli mingi mama Sensa nego ya minga na yebike bana Paris tout bana France ba sepeli. Ba artiste et comédien tout baza kuna na France na pese ba onyo so mbote. Merci na soutien na bango, merci na ba délégation au ba utai poto ba anse ba la duchesse ne ba ki kolela nego na biso et ça qui biso bien. Na pesi ga mbote na Mamini Boma, moi na vina na Kantani Boma le grand chanteur oh asimbi keke oh ba sa la fierté ya mboka Kongo na kati ya France kekele na pesi ba onyo so mbote. Oui, merci. Nalingi na pesa ba mbote nanga mingi na bato o baza ko soutenir Nushka TV. Na pesi mbote nanga mingi na la reine mère na Nushe Amis Koko motema ya Maradona. Na pesi ba mbote nanga mingi na la Brunette la taille de la première dame quoi. Na pesi ba mbote nanga na Renate Amis. Na pesi ba mbote nanga na Aris. Na pesi mbote nanga na Arvu. Na pesi ba mbote belé na Alice. Ndena boye tokutani na ba Abosani. Oui. Na ngina pesa merci na bato basala ki organisation. O bazana ka organisation, merci na président Masumu, merci na Fatou Kayembe, merci na Olingoma, merci na maman Gel. Vraiment azali na biso tisuka ti nerito bane matanga ti azali na biso maman na pesio bambote belé na pesio merci vraiment maman Olive. Yo tika bisote merci na yo vraiment nzamba pambolo yo moza mama oyo nzamba tinda yo osunga biso merci beaucoup. Merci beaucoup, continuer à s'abonner toujours sur notre chaîne Nushka TV pour vous aider. Si tu es au côté de Mikolo ezali ko ya bye.